Karine Mokonzi aza matirin te. Karine Mokonzi azali poupée te. Karine Mokonzi la baronne un jour tango kozwa vie na ye en mai boloba te to loba te o Karine awa zwi vie na ye mai en charge akomi ko supporter ye moko akomi na stabilité akomi na mbongo ebele azoyokela susu bato te abosani makambo na bana kopesa conseil bomeka koloba bongo te pamba te Karine Mokonzi yeyo no ya na kata na te na olemba te boyebi nga na via rando na misana via kasho na Jackson kuba chakaka ebonga na via Jackson nkadaya mezo envier vino mo niveau équilibre on a mikolo na minoka équilibre grâce mon Mokonzi t'es la bosse grâce Mokonzi moi ben on a message na motel na bunda na nkaka non na message na motel mais appelez-moi Mibeko la loi et kati oh la baronne au côté mamba tu au som nga na bon vida nga message na malinga nga on linga vida nga kasi na viango parce que la loi est dure mais c'est la loi est-ce que kati t'es ton continuellement bon mais ne sali mikolo tala ba obu équilibre ka ndenge so na ngwa riet ka jinga lobi nous là madinga madila moté ma sims makaka kata ngula mikolo na ndenge mabeto likati na na journaliste bon monelo na beta na vie na vie de lui na beta ngo na koma inate na tanga arte na tangi na ngao na kota ata répétition monté à théâtre na assisté mais na beta ngo pe eleka pe tout monde tu ba féliciter pe et comment pe moi ba demande la baronne sala boulot na kota na compte na kota ngo pe tant que congolaise mamno e mabele pe mboka na bona ngati ba on se bana mo ba congolaise mais to za kana moi vérité parce que moi biso ba ta succès boy na bi passer au péchant yoka biso bato ba succès ba toucha biso moi pas parce que bino soka ina ndeni ape mwana batu so moni mo mutu mo pia au pesa simana kidi ba la bouche autorisée t'inquiète c'est na sana on peut na respect na yo la bouche parce que yo yebi que yo so lobby non yoka et na sana on peut na biso pia ke na yoki ba mbote na ba mama esengo lipati ba mbote na adana isunza be comédienne pindo yanga asuzolo motema ya mère na biso ba auto bana na kalati na bosani pete orgazi master préféré na ma théâtre orgazi place aza yebi place olanda nga yebi na mikili ya malili kuna na période ya mwana orgazi donc biso kande na la série 8 la bouche autorisée mais quand on éclairci parce que nga wenga nde na koti boy mutu nyoso ya no ya na kata na te na olemba te boyebi nga na via rando na misana via kasho na Jackson kuba chakaka ebonga na via Jackson nkadaya mezo envier vino mo niveau équilibre mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Karine Mokonzi, Oyo, a créé super talent Yewana. Karine Mokonzi, Oyo a créé grâce temo, a comme on peut sabino ba buzz, lelo, Yewana. Karine Mokonzi, Oyo, a comme na ba chinois belé, Yewana. Karine Mokonzi, Oyo,
bapapa ya mayele na bamama ya mayele na kati ya poto basangana basala bana membre mpo balanda basoutenir ye yeyo eza Karine Mokonzi mosusu te. Karine Mokonzi oyo aningisaka YouTube ye wana ezali mosusu te. Karine Mokonzi oyo bozomona na poto oui eza kaka ye, me problème nde ayokelaka makambo ya bato ebele, asalaka makambo ebele selon bato bakoloba na ye. Pourquoi? Parce que esengeli bongo. Karine Mokonzi nanu akomi stabilité te ya poto. Karine Mokonzi nanu azwi vi na ye en charge à 100% te. Mais Karine Mokonzi mukolo akozwa vi na ye à 100% à charge. Bandeko bokanisa teke akokoma mabe contre biso. Bokanisa teke abando yokela biso lisusu te. Bokanisa teke alangwe yango wana akomi bongo. Non. Pamba te bino moko boyebi. Soko tuni ba oyo balongwa na bana membre. Akoloba na longwa ki po Karine azoyokela nga te. Soko tuni ba chinois mususu nga na pemi nanga parce que ye boye boye. Soko tuni na ba charge en tout cas mami mikolo yo tsa pum tsa. C'est tout à fait normal. Mais Karine Mokonzi azo sala tout po sala bato plaisir. Yango wana tango musala nezo kende kitoko grâce ya bato. Tango pe musala na ye ezo kende mabe ou bien ezo kende nengi mususu toujours grâce ya bato wana. Parce que Karine Mokonzi oya vrai moyen abimisa batala mususu sikoyo ezo senga kaka ye moko yebi soki ezo manke nini. Me ngai tango nazo tala Karine Mokonzi akoma pembe, akoma santé, alala na bakiti ya 8 000 euros, mbetu ya 12 000, mais nayebi ke vrai Karine nano a déclenché te. Pour carrière musicale, oui, vrai Karine azana kati ya carrière musicale. Mais un vrai Karine tango akoya, même na carrière musicale, biloko tokozwa. Na kanisa, ba mambili ya belle, bokoyeba sikoke soki bakosa to bakosa te. Ba matchala mwana bokoyeba soki bakosa to bakosa te. Et puis tango Karine Mokonzi akomizwa ye moko ndenge azalaki na Congo. En tout cas bokomituna est-ce que mopao ya mwasi abimi lokola double king azalaka double reine to ndenge nini? Parce que vrai Karine oyo makambo te utaka na matière grise na ye na cerveau na ye commandé par mutema. Po Karine eloko tu asalaka elekaka par mutema. Eloko tu bien sûr cerveau na mutema jouaka rôle, mais ye mutema base ya tout. Alors Karine Mokonzi otomonaka atikaka cerveau et raisonner. Na maloba ba chinois bakoloba, na maloba bana membre bakoloba, na maloba mama autorité bakoloba, na maloba ba site bakoloba, na maloba batu nyonso ba téléspectateur bakoloba, pe maloba oyo bazo pe bakoloba. Po ye ayokelaka na batu oyo balingaki te. Pour le moment atiki asala nanu ya bino ya ye azotia mazotinda bino pe botia. Mais mukolo Karine Mokonzi ako démarrer a kotise esprit wana sikoyo ya réussite à niveau mususu. Wana Karine Mokonzi atalaka sima te. Soki paya papa Mokonzi atalaki sima te. Soki tango atelemaki atalaki sima te. Tango azwaki a formé grâce temo atalaki sima te. Tango azwaki équipe nationale batu bazana talent a formé bango atalaki sima te. Eloba Jael ayebisaki yo zali Jael show ngana za Mokonzi yaka okomona makambo. Wana Karine alobaka bongo mutema mutezo tinda. Ye mutazo bimisa nyonso. Batu nyonso bakolobaka amen na alleluia.
Karine Mokonzi wana bokomona ye. Bokomona ye, bokomona ye. Oh la baronne Karine Mokonzi, autorité morale, icône vivante. Sakana na bango, pesa bango temps, pesa biso temps. Bakutoko yeba yo bien. Sikoyo, nan toyebi yo te. Tozo kanisa, tozwi yo, mais tozwi yo te. Okobeta shita simate, yo Michael, okolimwa, odindi na mabele, batu bagangi ya bongo tango kobima. Na soki siwana, botika la malamu, et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.